Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre peur consiste à visiter les orphelins élevés dans leurs afflictions. Dans les afflictions. Passos orphelins, bobo sanakate, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Bobo sanakate, kanisa orphelin, banaba konyo kwama, mazala bolumbu, butupe na moi, fula sena zoto. Usisabu watoto wanakosa wazazi na chakula kila siku vula kumwili wasaidie kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kanisa awayo leo tondi obwaki mosusu na fulu bana bitike bakulela o na bofelina bazangi bilei pe bilamba kolata kobosana kate kanisa orphelin bana bakonyo masala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto kobosana kate kanisa orphelin bana bakonyo mazala bolumbu butupe na moi fula sena nzoto na bofelina bazangi bile ya kolia pe bilamba ya kolata mawa pe bolingo esi na mitema ya bato nzambe na ngai yoka kolela ya baorphelin yeye nzambe na ngai yoka kolela bana bakofela babotie kanisa orphelin bana bakonyo
Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois, la Fondation Rabbi Mavinga rend visite aux orphelins et veuves. C'est un devoir pour nous de donner la joie, de faire plaisir aux autres. Nous vivons pour les autres, n'est-ce pas? Nous disons merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. Merci à Nabatu Nyoso Oba soutenir Fondation Rabbi Mavinga. Je vais citer peut-être les noms, quelques noms après. Merci à vous tous, merci à nos amis. On est donc à l'orphelinat Amiba Nakimbatiki. On est déjà familier avec cet orphelinat, c'est déjà la famille. Bonjour les amis. Bonjour. Meilleur V, hein? Naba meilleur vieux, toi meilleur V. Meilleur vieille. Voilà, boyebi kande zaka. Dimanche na sole na bande ko moko ba esenga bona yeze banai. Ye ko dimeze bino Bobe na sani. Boye senga na sani. Oya. Meilleur sani. Oya. Na yeto na yete. Oye. Ki mabeto malam. Malam. OK. Na ye Fondation Rabbi Mavinga bo bande otoye na bango te na présenter bino. Toi na pas Bogos Anderson, papa na Logos Rema. Oza na caméra, toi na Trésor, toi na pas Fabien, toi na Prudence na Gauthier Kelly. Nga moko boye binga te hein? Comment na nani? Rabbi. Pa Rabbi nani? Mavinga. Bo pasteur na biso boye bien? Comment na nani? Pasteur de la foi. Ah. Tobita otabino lelo avant Noël. C'est vrai que la place est belle, l'orphelinat est belle, mais tu bandis na ah. Natal ça ne bloque toi na ou de abo moni boyebi mena lo bakak. Oh Nini. Oui. Mafuta to oui. Oui. Et oh Nini. Si. Kitoko to mabe. Kitoko. Basala Nini. Bambelaka. Oh Nini. Sukali. Secret to sukali. Sukali. Na lingala. Bon en français. Oh Nini. Na français. Du riz. Obini. Nini. Nini. Oh, bon c'est pour Abini. Yo lobini. Bon tu sais comme ninga lobina en français. On a lingala ni. Osaganaga. Bon oh. C'est moule. Oh Nini. C'est moule. Oh Nini. Soso. Nazoka de Nini. Soso. Basaka Nini. Baliaka. Ah. Baliaka. Avant Balia basaka Nini. Basambelaka. Basoka mabu. Voilà, tu élimines Soso. Will. Losona. Obi biri, obi wani? Biri. Pelmo biri, semoule na soso. Na nowe po bolia soso, mabeto malam. Bo bukuti soso, bo bolie après bo bioki, hein? Wana ezaka po na nowe, eza bandeko, ba mesana ba benga papa Rabbi na tindi o po na bana. Vraiment to sambe po na bango po nzamba pambola bango. Bongo te. Bongo. Avant to kota kuna. O eza mesa nini? Gâteau. Nini? Gâteau. Gâteau à Nini? Gâteau anniversaire. Moko kat na biso ya Fondation Rabbi Mavinga abotama lelo. Boza bezo bomona e? Som tabotama lelo basala ni bayemba to bayemba te. Bayemba. Après ko yemba basa? Basambelaka. Na présenter mne to na tika. Abotama lelo. Lelo to le 40e. Le 22 décembre, abotama le 22 décembre. Ndenge bomoi bafandia o abotama lelo to latiaki pampers na tongo, to tie poudre belé. Belé ta pampers ide. Je vais acheter anniversaire. Ça n'est jusqu'au na spectacle. Tant on a misé to beta maboko, hein? Tant on a sa bébé abotami lelo na bengi ya Gauthier Kelly to beti maboko. Pousan gozo. Bébé Gauthier Kelly. Comme on est à Gauthier Kelly, moi je suis mamie. À mon la Fondation Rabbi Mavinga, tozana ye. Yango to sombai. Yango ayaki na gâteau oyo. Abi il faut tolia gâteau. Abi faut tolia gâteau. Mais gâteau amo skoyo ba bougie yete. Tolia ka bongo ete hein? Est-ce balia bougie? Balia nini? Gâteau. Tolia gâteau na occasion anniversaire na ye.
akoksi ka 1 an ndenge aza boye aza bébé akoksi 1 an oyo aza yo oza age ni inani ye aza mokolo na ye mpo ye akoksi yango lelo eza bandeko oyo bakanisa fondation Rabi Mavinga bapapa Rabi memela bana apesi mwa 10 francs na ye elongo na biso fondation Rabi Mavinga bolobi nini mpo na bango yo komona Joyce yo lobi nini merci nde botinde biso biloko ndanga batela bino apesa bino su mbongo boyela biso biloko boyela biso biloko ndamba pambola bino su bozwa mbongo boyaka kotikela biso na komona ye Jésus Christ. Merci beaucoup. Betele maboko. Yo komona François lobini ndete tabino. Merci na batnesu batindeli biso biloko nzamba pambola bino abakisela bino oyezangi esika ezangi ebakisama komona merci nzamba pesa bino o nyonso bozana posa nango amen. Betele François maboko. Kabila Zap, Kabila wapi? Kabila. Boni. Bien. Kasi loma bona na misu Kabila wa. Bien. Yo mto esanga pena yo tabino. Obini po bandeko bakanisa bino na fondation Rabi Mavinga. Rabi merci ndepombo bino abate bino boza na mbongo jambo bino mbongo boya kuchira biso bobakisa biso koneso amen. Betela Kabila maboko. Ye Kabila ye abeta ane karate. Kabila o abeta ane karate. Bon livre l'embazate. Bon Denise. Masa na amso aloba bwe wapi yaka ye. Kombo nani? Telema. Mardoche. Mardoche olobini. Matinda mapambola bino abatitira bino oletani toto bota na bichote. Matinda mapambola bino apeta bino ya mini. Betela Mardoche maboko. Voilà, je pense que c'est l'essentiel, c'est le message des enfants. Une façon de vous remercier. Vous qui pensez aux orphelins, vous qui pensez aux veuves. Pasteur Kosiland, je n'ai pas oublié que Jésus-Christ Nazareth vous bénisse. Voilà. Vous avez mon message, na bandeko bakanisa orphelin. On te soltoye, ça va lobisaba na nyon sauté et Maman Maria Clotier na souka. Tolia gâteau hein? To sambé non pour tolia gâteau. Bon côté hein? Il y a un absence sambé là, nani Dorcas comment elle s'appelle encore? Il y a Marlène Yaka. Yaka bwe kitabu manasi. Ya Marlène, au Sambeli pour la fondation, au Sambeli pour notre anniversaire, au Sambeli pour la bateau bakansaka. Bino bakansa fondation Rabi Mavinga. Yes, merci à Nazareth, au péché, merci. Parce que Zanzamba solo paye à bon moyen. Merci pour la circonstance au Sangi Sibiso. Seigneur, merci parce que on a un calendrier na yo yes, merci à Nazareth. Au péché, merci pour Zamalam. Au Pamboli Fondation Rabi Mavinga. Moutounion a participé à soutenir l'orphelin Azala Béni. Abika le beau qu'on a au Seigneur. Yo Zanzamba au Pambolaka. Au lobby celui qui donne à l'orphelin à des fils au Seigneur. Ticket na retourne à Bambaz de Ming ya Koleka. Seigneur, Pambola bango bazanga te mabe moko te komela bango mutu nyonso tchembo on ne peut être orphelin lia Seigneur on a retourné azo ya mingi ya koleka ba poche zaki séché to pamboli yango za susu béni Yesu to tiki moma on a si à contrôle na yo nyonso ele kanasi à kimia na yo Yesu masi à Nazareth merci pour ndeko akokisi sus une année de plus Seigneur tiki te à vivre bolam non pe bénédiction na yo na kombo na Yesu masi à Nazareth lobi amen. Betela Nzambe maboko. Voilà, merci beaucoup. To kabula gâteau on de nimbeleza. Font la gâteau. Inde.
Kata gâteau, kata gâteau. Ouais. Kata juste, kata langa. Kata langa. Voilà, anniversaire à Gauthier, tu es fêté un peu dans l'orphelinat Awa. Et ça à moi bien. Joyeux anniversaire. Nga na lié na compte à Fiston Basende, na compte à maman Nathalie Zeko, na compte à Charlie Okito, maman Landoi. Joyeux anniversaire. Maman Kabule la binote, hein? Participez, papa. Nga na lié on peut na compte à Pasteur de la foi, na compte à Daddy, na compte à Jean-Robert. Na compte à collègue Nangaï, prophète Chavni Eli Luzala. Voilà. Nous disons joyeux anniversaire à tonton Gauthier qui est le monde et à mamie. Il a dit ça. Joyeux anniversaire à lui. Ma marita mozo kabula gâteau, moi message pour la fondation Rabbi Mavinga pour la bande de bazo kansa orphelinat. En tout cas, pour la fondation Rabbi Mavinga, ils ont toujours l'écolo pour les parrain. Il y a orphelin oyo tozana bangwawa. Alors Nzambe a pambola bino pe to pamboli lisusu papa Gauthier pour anniversaire na ye kaka moi moke po ayebisa biso avanté. Il fallait le baké na koya ko fêter wana tolinga tozala bien. Et to nga yeza pe surprise. Bande ko bakanisa fondation bakanisa orphelin. Bakanisa orphelin na nzela ya Gauthier na nzela fondation Mavinga bolemba biso te. Bolemba biso te. Bolemba biso te. Bozala toujours ekomaka. Nyonso yo bino botindaka ebungaka te ekomelaka biso epesa biso esengo. Pe bana basepelaka bomoni kaka ndenge baka bia azalaki nana komite me bamonaki mutu moko ayebisi bango tomoni kaka bato ya de la foi bana wana bagange kaka bakabi aye bakabi aye. Alors esalaka biso bien bakabi na nzela na yo na nzela ya papa de la foi oya biso moko tozangaka te ebebaka te ebungaka te. Merci Maman Marie. Merci vraiment bandeko nyonso basoutenaka la fondation Rabbi Mavinga. Merci na les amis de Rabbi Mavinga nyonso. Merci Pasteur Kossi, merci Papa Bogos Anderson, Papa Fabien, merci na Pasteur de la foi. Maman Rita Mayata na bosani ote mwana membre. Maman Odette de la foi, bana CFC, bana notre père nyonso. Na bosani binote, on est ensemble. Donc on était venu rendre visite à nos amis de Amiban, des orphelins de Amiban, à l'occasion aussi de notre ami Gauthier Kele qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Voilà, ça nous fait du bien comme ça. Voilà comment les enfants sont joyeux, ça fait du bien. C'est vrai que quand on est mais maman Maria a réussi au Kaboula, les fils qui m'ont ça moi bien. De Royal Issus, ils en ont parlé. Il y a prudence, merci na prudence. Oto akine pe awa malola nikuna na kanisio ya Sylvia Mami maman de la foi. Merci na bandeko nyonso oyo bachaka loboko na bona poche lokwa maana Nathalie Zeko pona kosa geste ya boye ebele balinga te na tanga kombo na bango, mais je vous dis merci du fond de cœur. To kenina près de 6 orphelinats to bandi awa pendant la période de Noël oyo to kenina 6 orphelinats. C'est vrai ba moyen exacté mais to ça que fort
tokokisa quand même tobandira pa Marie toki na orphelinat mususu oyo monene toke to penser bien ba vieillard na homme de vieillard ou Kabinda on ferait un tour là-bas. Merci à vous tous qui nous soutenez, merci à l'orphelinat Miban, merci à tous nos amis, que Jésus-Christ Nazareth vous bénisse. Merci. C'est bon, Tato. Tout c'est bon ici, non, moi. C'est le Christ Fondation Rabbi Mavina, amour, compassion. Marinette. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV.